Viens dans la bête, on a bête pas fait dans Adolphe Dominguez. Tata. La bête pas fait dans Didier Lacoste. Mais dans le baron, on a pas ignoré tes batouba excusez-moi. Mais pour batouba comprendre nga mwanda mbuza grâce à travail dans cet album dans en terre ténoriste c'est le roi Lacoste parfum d'hiver. Oh mais parfum nga na recruter. Selon moi, na yebelo na salate. Na agi discipliné et puis que nga na beti na orchestre na et orchestre liboso na beti 7 ans. Leader à liboso to vendre pendant 7 ans. To bani na pasi na kombo et puis bana bana na casier si to comme instrument album et bini bobonio mama manzoto e Dans moment yemelaki mutu Lacoste akangi mbongo. Ah on a qui parti maman mbongo. Sur ma voiture. Maman mbongo. Costela Lacoste makambo. Maman yebi mambo ndeni. Maman mbongo kutuko sikana. Alianga ne wana kudu fena na alianga mambo. Wana pena sepela na ngani alianga. Nga to fana na e ba petit na ka wana ba bureau na e so ba na parler chez moi. So ba meling koi. Bandolo ba fait ajouer on arrête de voir ma simana anotonga wati. Moni Didier la nga na beta pas Dolphe na lo ba patron ex patron ya Lacoste ex patron nga. Mais na linga Lacoste mingi. Et ngai nga moko batwa de nga batwa comprendre nga malé na ba sisi ko comprendre nga te. Nga Lacoste te. Ba kosa bi musanga te. C'est mon amuto yembelo ebiete ba jona ba peso ka mutu ba jona mbongo ye mo leader azwi. Yo yemba kanze mona yo uti na parler na yo. Leader abi yemba kombo série wana ah ba sakane nga. Grande est notre joie de partager ces beaux moments de la télévision ensemble avec vous depuis Paris. Nous avons pris le courage de vous retrouver dans le cadre de votre émission Aplis Musique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons recevoir l'artiste musicien Chouchou Miyake. Vous le savez bien que lui, c'est un transfige du groupe Yacher Didier Lacoste Mukentunga, donc Pangi Maï Foudre. Mais depuis année 2013-2014 ou 2015, quelque chose comme ça, cet artiste et musicien, c'est-à-dire avait donc la décision, il a quitté le groupe, il a Didier Lacoste. Dans cette époque-là, l'artiste et musicien avait lancé une très belle chanson sur le marché des disques au nom de Rananga. Tout à l'heure dans cette émission, on va pouvoir donc cette opportunité de décortiquer la chanson et pourquoi pas de parler du parcours de l'artiste et musicien Chouchou Miyake dans Aplis Musique. Merci comme ça donc à celui qu'on appelle déjà Ali Sala, le coordonnateur de cette émission. Et encore une fois, donc merci à celui qu'on appelle Guilen Gantebe, donc le réalisateur Guilen Gantebe. Merci à vous, merci à Alain Mafuta Alain. Donc je vous rappelle, mesdames et messieurs, donc l'actualité musicale reste dominée autour de l'artiste et musicien Chouchou Miyake. Donc l'actualité du jour, c'est l'album Otobengi Sacrifice. Dans Sacrifice, il y a 6 titres. Donc la première chanson, Otoko, Zoatin, on décortiqué Nabino ensemble. Donc Ezabongo, donc Namasolo, au Italie, Courant. Donc la première chanson, Courant. Et puis on va parler, donc pourquoi pas, de la chanson qui a fait featuring avec, l'artiste musicien a fait featuring avec donc Binafilé, donc Hugues Mbala Binafilé. Et pourquoi pas, deuxième featuring avec Serge Mabiala. D'ici là, mesdames et messieurs, pour ne pas trop parler, je dis déjà bonjour et puis bienvenue à toi, Chouchou Miyake, pour la première fois dans Aplis Musique. Bonjour, Yoyo Casserole. Voilà, ouais, donc, on rappelle un coup, donc tout en respectant toujours loi Covid-19, car la Covid existe, donc l'avons nommé plusieurs fois et respectons nos gestes et barrières. On a plaisir à trouver un monde à Paris, ça fait longtemps, et puis. Dernière fois, je pense que vous avez 2018 ou 17. 17 ou 18, donc, na Oshwe, on a dit qu'on a un système. Oui, on a un système na Oshwe. La dernière fois, on a une belle famille. Donc, depuis, on a
naye komona sous na Paris na moni ba émission lelo on invité dans la plateau non donc c'est à moi de vous remercier dans le plaisir il y a trop kutana yo un professionnel lelo na diaspora susu ndi ba alisa la balea ba gidenga c'est ba professionnel quoi ou ya média pour photo la vérité tout ta kinto bi réalité ya monde à TV do ba tu ba bimi belé mais bino ba professionnel tant beaucoup na monde na poto beaucoup na monde ba réseaux sociaux pe lelo bisous toi un avantage pour nous les émissions pas un professionnel donc sans polémique donc merci. Merci Chouchou Miyake na massacré te annonce nanga. Non non ça bien malgré que le que massacré côté 2015 c'était 2013. 2013 vraiment. Donc on a tâtonné quand même en 2013. La bandi 2013 2014 2015. Ouais on le bien. Voilà. Na bandi moi la dra donc bien. Voilà alors Chouchou Miyake aujourd'hui leader. Ouais, aujourd'hui tu es depuis, non? Depuis 2013, Chouchou Miyake est leader. Ouais, combien d'années déjà? Donc 8 ans. Oui, 8 ans déjà. 8 ans déjà. Ça te va bien ou? 8 ans qu'on a en novembre. Oui. Ouais, ça marche parce que tant que on a kin, c'était comme au bandi liboma parce que nous sommes au bandi liboma au beta non pas Didier Lacoste. On a l'arte, on est le côté où tu es, c'est quoi on va na bandal, on va vivre mon pétant sous pays. Non mais ça qui début, oui début pour toi, ils chez les parents, on faut la studio. Oui, mais pourquoi comme leader, c'est ça oser, ou encadrer batou. Et on a remixé le lot na moni ba misi ba jeune na ngai ba Beckham, ba Patrick, les cam le lot pe na moni comme leader. Félicitations, bonne chance na ye. Na moni ba jeune na ngai belé pe na encadra, donc na encadra et belé. Na moni eyaki kaka eyaki kozana kondima na kozana ambition quoi donc azaki na ambition na nayi kondima kende naza boye mabofu na sala feke liboso nazaki guerrier yango moni ti lelo na bimi soldat na baka OK na vie atozangi 10 fois faut en espoir faut en ambition faut en conviction donc conviction na ngai que donc je vais réussir un jour malgré jusqu'aujourd'hui on a réussi à faire à la France côté carrière on a réussi à 100% dans mais ça évolue que place na utaki quand on a mis qui na sala ba tourner en Afrique kaka na mo bato ndambu ba ebinga ba quand album on a liboso opération de Kofi Abadra 8 ans na Kenya na ba Angola na Kenya na ba Afrique du Sud ba Zambie kaka album on a plusieurs fois Angola kaka album on a payé on de sala nga penza miya ki na carrière solo franchement vient na beta na beta pas vient na Adolphe Dominguez tata na beta pas vient na Didier Lacoste mais na loba on a nenga ko ignorer te batu ba excuser nga mais pour batu ba comprendre nga mwanda mbuza grâce ya ba travail na ça album na liboso mais pas Didier Lacoste na ngo tozo yemba na biso na to yemba na cha kutu nzemo pas Didier Lacoste bref ani avec de quoi nzemo nga mais batu ba bien ngoté par rapport au neti banzemo non mais wana quelque part mo qui est na moi ignorance te na quelle ignorance to bote na s'excuser pour na lobeloko fait na Didier Lacoste parce aller voir ma PC Mbote na bika na Paris awa na PC Mbote na ignorer te na ko ignorer te so na courage o za grâce na ye parce que le grand là azaki na apesa biso mbongo tapesa nga l'arte mais ngalo na zo pa na yaki courage mais ko tindika nga na ndule ke bat ba miyaki na chant na ye na voix na nga parce que na l'air déjà bon chanteur na votre orchestre après lui c'est moi na mouvement na ye c'était moi après lui mais bat ba comprendre nga pe na comme après ye zaki yo na ndeni oh mais nga zaki premier fils na premier fils j'ai fait chef d'orchestre avant ba Massa Msubaya c'était moi dans l'équipe ya yo ba Pelletier ba chinois wana tout ba jeune frère na nga na yaki wemba bango tout nga na yaki cofondateur orchestre mon nga na banda orchestre et bongo yo soko zalaki chef d'orchestre et puis premier fils d'orchestre bongo maswaza na wengelelo nani chanteur ténoriste Mba le roi Lacoste parfum d'hiver oh mais parfum nga na recruter parfois kutinga après écoute ba né biso de nga naza ngam na bandi orchestre Didier Lacoste na Paris alors ça l'album né c'est par là la solution bisous 2007 biso ngam na ndima ba musicien ba Blaise le créateur faut ngam na loba kete ya boire bien on a massa nanga on ba parfum d'hiver alors ça la test il faut ngane miya ke na loba ke beaucoup ça bango ba excuser ceux ba to amona ngom na loba ka vérité miya ke na ba kin on dirait ba 10 ans passé banda loba boité on dirait poto hein sur mon assurance yo solo yebinga bana kina live na ndongo mbolo banolo ba meboité na lobi neni ti okoma na niveau ke ba parfum d'hiver yo mto ya mari bango mais est-ce na ignorer parfum d'hiver bon chanteur bonne chance passe à la maison mais est-ce na ignorer te nazo loba histoire vrai test à sala test na nzemoni je donne la katuti
yo non aller à nous mutazi yo chaîne liboso nani ali salati. Chaîne télévision. Oui, après 10 ans. Après 10 ans ou après 5 ans, ceux qui ali sala vendre na plateau beti solo na ba journaliste ngana yamba na plateau na chaîne nanga ezali ba yo casserole banani. Est-ce que à lobby mabe a fingi yo? Non. Ngana ba vérité na fingi te na ko konjire ndeko nanga mobilité. Ngana lo ba vérité na bike. Non bango yo pesa exemple na biti yenga kutu mutu na ndima yi. Parce que c'est dans le moment là l'idée la cause il était pas à Kin, moi j'étais à Kin, puis on doit encadrer ba musicien, ba on ba ça ba tester. Ngana uta na l'idée la cause orchestre mo cause boy ba te uta n'est pas venu nga Adolphe Dominguez. Ngana yi go tcha ve quoi? La benga Adolphe Dominguez o ya fula ngenge na Gambela na Kasavu. Ya tatat. Chuchu miya ko zala wana. Ya tatat. Sloba non. Na Tchétchéri. Te ezaki e bana na Gambela te nga ya Tchétchéri. Ah d'accord. Je de beti ba mon paya, biso le beti ba sondage, mon paya, talanga wana toto ba sondage, au album ma sondage ngana imana na vina Adolphe album wana kutu nga wuto imba ndé trop. Ba album mo simba vraiment te. Mais ngam na imba vraiment trop wana. Ba sala promotion ngo pena trop te. Deni ni yo bolo ba album Adolphe album yo mo yemba artiste musicien simba. Non mais via sala promotion ngo bien ta sincère. Père Stéphane Bonja na PCP Stéphane Bote. Wana vina nga ito sola chaque jour vina Adolphe Dominguez. Ayebi que album wana to sala ka ils soient contre ta côté promotion. Na lo ba nga lo ba vérité. Nga za complexité, na za périté, na lo ba vérité mais na finga ba tete vient nga Adolphe azo attente après nga na ba yeko contacter nga to yeba ndoke ça disait la cause to yiba ministère to uta wenge to rebele na ba Diego animateur wana tu na ba biso tout to rebele ba Zulu ba Aji Solo aza sikolo lo pas faire rigola tout ça biso to yeba ndoke ça na disait la cause wana la cause na poto. C'était comme ça to bandi mouvement wana après 8 mois. Tout d'abord Cyril qui n'a fou mon forme ba Maïka Siama les mystérieux les parisiens mystérieux ba yebi histoire oyo ba de reloutu ba yebi que to bandi orchestre wana d'idée la cause kuna poto mais ngami yaki na répéter na ba musicien na kin na ba mbonzo centre ville na PCP mbote place à aller moni Cyril qui na yebi siko na yebi te bon moni to ratana no petro na kin ba serango je me reçois la conférence de presse n'a pas de mes beach oya na retard na commis en retard et puis mboule beta pe makasi yo benga lelo ke ona kin na ndolo bati ko saba mama na sala wana mutu siko za soldat moni question na ina poser le na rataka ona kin expliquer ta biso vite fait na yebi que opération liko fait déjà il y a lelo petro beta li solo il y a sacrifice mais ko longwa pena pas la cause c'est ça nini vite fait to de ndana faut na loba kaka mais na longwa kala ti papa 2013 non mais moi batata apis musique lelo na apis 243 bon na longwa c'était comme ça c'était comment selon moi na yebelo na salate na agi discipliné et puis kenga na beti na orchestre na ya orchestre liboso na beti 7 ans leader à liboso to vandi pendant 7 ans to bandi na pasi na kombo biso banda pena na casier ti to komi na instrument album e bimi bobonio mama nzoto biso to créer succès wana comprendre ceux qui allaient à kisi biso to sala kisi mais ils a kisi te il y a un travail au to mpe saka corps âme to réaliser album wana akingongolo ça la succès après album wana nga na tchaka nzembo après ka nzembo wana ba problème e koma déjà moi na ebaraté leader akomo ndenge nga na komi akomo na tsango kokana ye non mais yo nomi okome komi sandengo te na komi sandengo na ndeni la kosa munene yo ba rolo belo le souste na ba répète pour na no ya pe na ba rep na bino na manquer mon respect au mona na manquer leader na ezaki pe na ba vocal au monde nzembo ebeta place na vocal ozano na se oso na ba momi na sima podium jamais ngamta ba momi te o tchanga bongo yo chouchou mi ba momi basi na ngato ba connaissance bon na ebité so ezaki ba relation na relation ba ka mère ayo ka sani ko beta masolo non mais c'est le passé to beta masolo ouais c'est le passé bien sûr mais na imta ba momi te c'était quoi nga discipliné et puis quand ça dit la cause c'est 7 ans na ratata concert morote ni voyage ni répétition attends na bella pour na invité na oyemba pour aller les 7 deuxième voix to yema na la coste ya yema balikolo ba masa msuba yana bakati ngai mo no sala ba voix tout donc ngana la chanteur lead yema on obenga nga premier fils na ngai na pesifi na nga voix ma courager mobala mabita yepe nako ayebe dake miyake so azate na ndule simba te ngato kina ba voyage msuka ngana yi des chanteurs na ba goma kuna ba bunya wela nini kasana na loba na longa par rapport à quoi pozo devienga omoni na ndule nga ministère nga monde na vana ndena ba ministère nga bana kini na oyebisa bango na téléphone bino boleka TV te ba émission boleka te ce ministère na mwazo bundela nga zo leka ba télévision sala mwa ba pagaille musique na biso Congo kenda bongo nga na féliciter ministère na tchede so appui mais moi c'était pas comme ça nga na ndo sala kena tombola orchestre
ah miyeke c'est on a déjà tu as pas si tu na poto te le côté ba massa ya orchestre sous ba oya ba affronter biso ba payer ba car mais ngai pe na kin na payer ba car ngai pe na kin na ba vie na ngai ya danger na poto ba massa na ngai ba tonto ba ba tu ba RBK boketu ba dan prodige ba rosi de nyongi ba tindela nga bilamba na changer ba basket na la ta propre l'idée soit comme mona on basket mo boya la tenga pe na la tian omona na beta bali sino moya na entre to kepe rotonga e pa batuna e mo ba pesa ki yombongo na nzemo mo yemelaki mutu la kosa kangi mbongo ah wana kuna kipati mama mo so ma voiture mama mo ko la kosa makambo mama yebi mambo ndeni mama mo kutuko tika na alianga ne wana kuli fena na alianga mambo wana pe na sepela na ngani alianga ngo ezaki droit na epo anai ko encadrer mama mo kutika ngana nolanda pe mbongo te na senga pe mbongo te moi je suis pas ngaza soifé d'argent te yepena voima et bien on voit toyeleni yebena voima comme ni voima comme ah mianga ju basket so so ngai c'est wana na defa na ngape ah mianga ju jino wapi ngana uti kutu mikili ya zilo ko discord wapi ya zilo ko ya galiano ndoka ba mai kasi ma batindaka parce qu'on voit ma aussi potente ndeni miso a ko gana ngai moni ba vérité ba pesi singa ba on ti blessé bon mais bilo ko longo lisanga ale leader comme skoyo kotonga wana ba petit na ye ah miaka omono keso neti ngana ye mo anti leader taninga team na podium sko ba petit na ndine beli voix mazara makambo wana te anga sala oyebi kenga na yebi oyebi ke faut se oyebi kenga na yebi la singa vérité na lobate ya on a bi oyebi kenga na yebi la coste na yebi nga na yebi ko le kayo poso yi la coste azara ndo kinga na yeba ngo moni so azara sorcier nga na yeba ngo nga to fana na ye ba petit na ka wana ba bureau na ye so ba na parler chez moi so ba meling koi bandolo ba vérité a jouer la mona rap une fois na simana anotonga out analo ba ah miyage bena amoko fontenga nzo nga na sala ngo pona kuna na tombola viena ngai vraiment na sala na mais yazaki na sete yo ebi feri wana yazaki na sete mais ba guerre ba musicien ba mona pe yazaki mabe ferre la coste c'était quoi ba mona pe musicien ba mona pe musicien na moi guerrier ba biteke nga na biteke bomba leki non na bi bomba leki te la bi ngai na musicien na ye il fallait nga pe na zala honneur po ba master ne to tangi wala ba na ba musicien ba no bundela bango d'abord pas la coste reka ngai ti mu mke na ko benda Blaise le créateur Blaise pia comme to comme tindi comme na yemoni so ba fo nga na sala leader comme on ntina komi kokoma leader pe a prophétiser pour nga comprendre on bien bokabwana veno fo na nenga fo te na nenga fo te yaka ke eza na musique so bokabwana nenga fo pourquoi po ba makambu to sali on meki même pas ko associer la cause en plus na yoki ata komba la cause tete ba makambu to sali bonga na ten komba nani nani badze mona na ba banze mona yo te la cause to yemba na mona to te ko yemba ne déjà trop des albums ici ils a beaucoup na nga to zela nan to yemba wana fait na grand chanteur nze mona mbili Cyril Kina na Love for Love na album na nga Sacrifice bat ba kota na mais faut solane bien po ya zo boya ba makambu ngo to te nga oyemba chema ba makelele nga mamuna bango ba sala na wana nga na ya moni nga na to na contrat moko boye Toi, on vena moni vama na lele fort jusqu'à kasane tike nga na linga kete akazane apechona bayanga nga souté pour na sala ba fo ebele nzoka na linga ke fort moni didi la nga na beta pas Dolph na lo ba be patron ex patron ya la Coste ex patron nga mais na linga la Coste mingi mais na lo bande vérité pour vie a changé VP a évolué pour faire ça na talent moko énorme asa talentueux sans na flatter asa talentueux au sakanate il fait face à cas sérieux azonga ka mutu giga azonga esprit to banene nango vie kutu akota la kuba tumsuste donc yende mtaza numéro ya goza pe numéro 1 na musique Congo na voix na yewana ana ba capacité tout mais yemo face à cas sérieux ayi mamu na lo bana ko lo na télé côté travail quoi donc avec nanga ngai ale nanga ba apport nanga et déranger ka ye ah bien que comment payer ba carte de nzoka on a fait un monde à Bangola, à Camoufra, il y a fait son boulot, fait un IP à son âme, moi j'y vais Sims Mankaka, bah fait un Akoufa naï, bah fait un banasso mais là bah mituka bangwana, avec une oncle dans un quartier, oncle là-bas Hervé Vedi les mystérieux en Angola, on a amiagi, on a appelé l'OJP, nous allons voir parce que le baby c'est mon thème. Te yoko dunne faut comme ça mais pour na sima la cause ne bango ba yo somba car pour so zaikanga na parler ba ngai ba yati. Mais oui, mais il y a courage nanga. Il y a courage nanga. Preuve nanga na somba car mususu bela kosa bakisela ngape mbongo boye. Ngamu na ile ko ba yebi mi yake pona la coste. Mama kamozolo ba Dolph wana oui tata. Na moni gaga comment nze monsuni ona yoga migolo trop donc pièce contre pièce. Pièce contre pièce donc félicitations. Ba yebi na bango même mutabimisa yo
c'est Didier Lacoste. Pe ngai nga moko bat ba de nga bat ba comprendre nga malé na ba sisi ko comprendre nga te. Nga Lacoste te. Lacoste a venu sans nga te. Lacoste est encadrant ngai na moment moko boy pendant 7 ans mais tu as une opportunité te. Na bisa nga pas si sozo boyango. Te na boy te na pese exemple. Est-ce yo bon yo tam supu to ngino na ki. Est-ce bat ba ko ba miya kende ba ba shikito wana. C'est want to beta na ba shikito na beta pas faire. Chair d'épaule na pesi papa Hervé Mbote. Mais nga na talentier non. Nga talentier. Mais toi to beta na série wana na pesi exemple na shikito. Ndeba tchake likolo papa Hervé c'est la cause ça tient nga bon. Mais tu as une capacité na tout. Tu as une facilité na tout ça les pe album na tchaku tu nzembo. Nanzembo na muto yembelo ebiete bazio na ba peso ka muto bazio na mbongo ye mo leader azwi. Yo yemba ka nzembo na yo uti na parler na yo. Leader abi yemba kombo série wana ba sakanela nga. Voilà, Chouchou Miyake to le place wana mais ngana ko rappelo kaka fundi maramuta sala biso to yebayo vraiment Didier Lacoste pas vraiment quand nga pesa nga to le kana biso c'était to ko vanda ra place on a des mambo mais yo zolo ba mambo nzamba gombo yango makambu ya ko soleze belé to beta masolo ya sacrifice ma pesa nga esprit banzembo eze belé ba adoration na kata sacrifice photo solo la sunde photo beta ngana c'est ça siko ngana okamwa yo ba yebi na lignée mo dans sali makambo sans opposé ça dit aux alana ba pelletier Bamassa yo Blaise Créateur, Wazapa Ferré, encore une fois, Wazapa Wera, comment il s'appelle encore? Parfum d'hiver, chinois. Mais sans Osali, moi personnellement, il faut étonner, pour on a bibino bien tout, na nenge to bana presque biso tout, mama nzela moko. Ça dit qu'ozoa, kotika bango, kopona bina filé. Les choix, il y a bina filé, pourquoi? Pour na featuring. Oui, na featuring. La rumba. Mais bon, tu es là. C'est bon, bien affilé, pourquoi? Bien affilé à sa jeune frère. Oyo. On dirait réveillé. Des personnes pas fabricage. Non. Leader, fabricage à la awa. Non. Si on a bien réveillé, on a la cosinga, on a au cosaté. Mais bien affilé na tala que mission mon pas confrère na on a ti le collé wana nga na Angola ba le ka mission mon a leader na ye ba oyimba ker yisko so la ba dièse oyimba terme na yo bon nga na ba mission ba bien asa ba dièse on nga sko garçon ana ba dièse après on a mo que ce qu'on a ba vocal ti asali nzemo ne mo succès asali ba album bien affilé nga na za na poto na kinto tikala okutana te to yibana te to ba mita tu commences la partie amiki photo yemba na yo tu écoutes kin photo yemba c'est bon on a ebisi abibo c'est bon so kin to yemba tant na comme na c'est pas l'année pourquoi na mon discours ne mon ines nga mamona lobi ba tusuba ba otalanga ba komona nga na impoli to na manquer ve na nga voix ma passant na PC sous mbote te na manquer te na lo ba vérité mais mon douce ko jija on est que na manquer la cause de démarrer voix ma fort non je rien et ça que na lo ba vérité ce ko bina filé na mona na ba discours mon noble c'est pas ça na ba télévision na mona ki respect na mona ki azana succès ana makambu mais a toujours humble a sur la toujours normal kozana makambu za nini tambo bazana ça veut dire azana succès azana succès pardon azana succès ngana na poto a wana ekuta bina filé tona ko bina poto bimisi bilo ngana na poto na tika ki bon te na kini na moni abimisi banze mona sali succès faut avoir ngo siko succès na ena voix na e to sala succès car succès mo ebi oyemba te nga na chanteur donc nga fona yemba na muto ayebi ko yemba moni na mona sko bina filé voix na ena nga ko sala dio mo bien ba masa to tanyana to yemba na bango na jaki bon to yemba na bina filé tant ko na komi na ki na invité na studio na nga ayape sans condition ayembi na e to sala nepe clip lelo ba to sepel na nzembo bimi wana adoration to yembi na ngo ve na nga jojongo dans la terre avantageuse voilà. Papa Nathan de tembele vie moko muté malamu yango ataki ba paquet na pour te manzi moto bina bina filé donc choix na bina filé le cas choix mo artistique c'est ça voilà et ça partie mo bolo basoki dalila technique mo boye il y a dalila c'est côté ni partie mo nzembo soko rappeler bisoli soso ba parson zebezela to jongo na krakayo koleka bakanzane nga pona ki chapela catholique joje Jojo a point fort nanga, Chancel Mbemba point fort à Sofiane. Combien de fois tu me dis je t'aime, oh. On est là mon pour Serge Kachila, héritier Bingalik Makanaki. Jésus m'a point fort à Bofosa.
soki ozotouche nga nakangaka miso mpe na voyager au planète des amoureux na mona Roméo et Juliette Jojo ngonda Jojo ngonda mama nanyangwa loba les bonnes choses ne disent jamais akotala bolingwa Jojo na motema nanga ndenge zoru mela kaka on wana na débit ya kotozo ba na débit koto na bandaka Jojo formule magique ya beauté nzamba dévoilé aux États-Unis entreprise bolingo yo pesanga comme dans malobese bile na nzema fala kota koto bina fila c'est un refrain je crois. Il y a un refrain. Oui, il y a un refrain. Ah, ça, il y a soukana. Mais il y a un refrain chouchou miya qui mais un concert peut échouer. Non, on a été. On a pas de base là-bas, il y a un décevoir là, décevoir pas de base la biso. Yo, on est dans ça boye. Je vois un épisode. Moi qui to ko nengo négligent au cara. Tu es négligent te, yo to sa promotion nango non. Na négligé te na bino boye. Yo li na mama bimba. Mais pas de base là-bas yo ka. Mama bimba. Pas de base là yo na plus. Jojo, formule magique à beauté, nzamba dévoilé aux États-Unis. Entreprise à bolingo yo pesanga motema eza garde-robe po ebomba likambo Jojo tika na loba vérité signore uni ya kumwitu bina philosophie sous portugais surtout côté portugais tokoi wana topesa kango mpona balangue mosusu pe fe kota ekota donc eza nzembo moko bato baosepela no makasi bato no bayoki yango te yango nazo recommander bango bakota na YouTube na ngai Chouchou Miyake officiel bakota nzembo wa titre na adoration bakota album na ngai Mbeza na sacrifice yaka 6 titres 7 titres par le générique moko soldat na Sirumba eza na kati wana omoni ne to be na banzembo be na mutu na banzembo be puis na la promotion bato faut ba comprendre que na étape mo bo na za mo likolo promo ma bebele na mutu pona promotion album na ngai yango moni il faut na pesa bato ndam bato bakela na onde na YouTube na nga non ça live na on a kin na dévoiler ça na bientôt là bien na kin boy na OK ça la présentation album bato ba mon on a invité ba collègue no ba journaliste yo na invité soko za oya kin non c'est ngato ça yo na moto oya lelo te naza na yo ah yo naza mais faut que kin to ça fait boulot ah comment dire ba diaspora non mais yo kin nous a déjà bien non mais tu continues à faire ça bien. Nous ah posa bien sous collé quand même qui posa ika bien. Il est bien responsable mais tout mais nous avons quand c'est yo peneska ba tout sous wala ndé ba yela nzoka ngana ebio na flatter te. On appelle ici donc ba na ngambote donc Henri dit Badi Banga Mbouyi encore une fois Rihanna donc la princesse quoi. Donc merci à vous, merci à leur maman Christelle Mateta donc depuis Blood quoi. On va l'émission avec beaucoup d'attention. Encore une fois, toujours dans la sacrifice. Il y a un moment où il montre. Montre. On a mis le papier matala. On a besoin qu'il y a 8 ans. Il y a eu place mo boy, no yo ka ba voix mo zo bi manase, le roi moi ba fille ba zo yimba. Je crois na cœur mo boy. Tu es ba fille te ba ya ka na pesi pe ba ministère na ka. Ko couleur ni yo mbisi bango wana. Bon, nzé moi na yimba quand on dit moi viva. Mon côté mon aloba. Bakoloba toujours n'importe quoi. On va décourager mon chachino. Ngana ya toka bwana banguna ba sala petit papi matala tala. Reprends. On a un ya papi matala tala da kosaza. Vient ya grand frère nanga yebuta après traité par nanga grand frère la PC mbote place à na ya na dundu na minicho ave mon oyo a misa pe trop pour nanga à soutenir nga trop pour na ça ko réaliser album oyo ya papi matata la nzembo za cadeau na PC cadeau ça cadeau par rapport à mambo ya sala pa nanga ya tika sombango non ba somba ba nzembo ya somba nzembo te mais nga na gratitude nanga na ba vie nanga na sala cadeau na on a ça qui cadeau nzembo wana montre ça wana bato baosepela nango mpe trop ya na maloba bien nga na secret maloba donc nga richesse na baparolier ou bien natravaka na parolier moko kaka antimo mais totravane ka deux choses belé hein la parolier on dit bazobima kaka babima na bango mais nga totravane ka deux choses totravane nzembo eza wana toyembi on fait nanga za na Londres na PCP mbote de Gaulle mata vie pas soutenir nga trop toyembi nzembo wana bébé dou yango na fan nango côté mona oyemba mina loba de Gaulle mata za mystique ce qui le faisait là qui fout mais la ligne qui n'a pas 15 ballons d'or Britannie aux romantique
kobima na ye mère kobima na ye accident posé favori. Il y a premier Miss Monde, quand on est ensemble à huis clos, j'aime bien te chuchoter, Maman Gwen, Victoria, Bachinois boye, Bosunga ngai, Bimakano mesukaka na balcon. Nzema bat bayo kango suka na nzema clip na on peut bientôt là. Si tu as un bébé doux. Mais est-ce que la stratégie va clip ou bien ça va clip ndam ndam na monnaie des clips générique. C'est bon. Bien affilé, ou bien affilé adoration. Mais pour Anini, quelle stratégie au lingo jouer? Bon, au moni faut dans la franc. L'enseignant sombala mon corps, ils en ont assis hein. Tu na rôle c'est bon côté. Muno yo. Na lo ba vérité, nga na bon chanteur. Mais naza mieux connu. Il y a battu misu super rôle bagia bon chanteur pardon to rôle téléma. To rôle téléma mais yo rôle banoza bon chanteur. Nga la bina grand chanteur. Il y a on a beaucoup rôle banoza bon. Ba grand chanteur ba bien joli mo bien là. Yo pene follow ba. Avec une question pe sonam, ba pépé calé, ba grand chanteur ba. Te yo follow ba. Ba divina. Ba nga lo bana bon chanteur. Oui, follow ba po ba bien. Bana me ko bon lelo na bi boy. Nga na bon chanteur. Mais naza mieux connu dans le monde. Plus connu dans le monde, donc le monde entier. Il faut que la devoir, il y a un moni, dans la devoir, dans la course, dans la carrière, dans moko, dans la dépense, dans la moyen, pour la carrière. Au mon avis, il faut que molo pour oser bien vivre longtemps. Moi, je vis comme ça. Dans la album à bien. Na robi misela bat maman ba clip tout est brûlé pour YouTube nangano d'abord et ça YouTube basika faut bat banda s'abonner kawana nanu le monde aller comme YouTube combien de vies magenga ina martela ngote mais ça bien photo ça la vie mais ngai censé mon tabi que chouchou miaka ça l'émission meilleur album bat ba kota na streaming ba so bango na ba réseau tout ya digital ba so album nanga mais ngai na roba no pesa bat clip tout mbala monte wana musique kala ndito misa ba coffret ba DVD ba audio non le comment actualité photo que non malé mon album n'est pas album bon ça soit album top sous côté donc album n'est pas na 7 titres na PC batu générique na PC batu rumba to ko c'est un mois bientôt là faut na bimisa sous deux clips moni na bimisa clip à bébé dou na clip moko to bimisa na to mina Serge Mabiala to bimisa to non ya pe wana to clip ya nzembo ya courant to medigi basket to ya Cyril qui na Lou for Love suka na rumba Cyril qui na fumu simo kimbango forme bonne guérison place à Ali donc na bimisa ba clip moko po na zo tana ngai ba consommer ba nzembo na na beta musique va vite te ya moi ba matsa so ba 20 titres ba 25 titres mona ba ki ka deux chants trois chants mais là pourquoi mais musique le lo ya so bon tende ya kala ya photo za président toute la musique à l'occasion sambon te Mike Kassiama les parisiens mystérieux ba de relutu ba Justin Badeka ya Clarisse Guillaume ba pesinga mbongo fana mbela bango na vana nka boye ba ligue poli ba général maréchal ligue poison kuna ba bengi ngai na mbeli bango non toute la musique quoi pour l'occasion sambon chacun son choix te ba msu ba sala pour l'occasion sambon pe na bi na kize bango te mais faut imba banzembo ya la oza moyen promotion et puis yo depuis okomana na mutu na biso de relutu exotique terre tourne bi ogoma moi te yesu wana ogoma ba Mike Kassiama les parisiens mystérieux quoi te ngalo ba de vérité to mi sa banzembo moko tous attend ça en promotion comment yo mbeli alisa la pesi mbongo ne par exemple 10 000 euros yo nzembo ngo tiango 19e titre parce que au potano na 3 titres au ko isila ina nesco junior yo sa promotion ba 19e titre na ba 20e titre to ça la batu pourquoi non ngani na abuna obeta musique wana te aloko sambongo te ngala beta musique ke batu banzemo na ngafo batu ba consommer na niveau na nga malem ce que ça la succès net banzemo Michael Jackson gloire à Dieu c'est Dieu qui sait nza même tayebi ngala sali boulot na nga bien nza mapesa nga talent na nga na travailler bien na côté studio na se sacrifier na sala mamna nga malem sans guerre na batu sa concurrence na obim album na nga na bis album na nga na bis clip na nga moko pona zo temps promotion mon na nicho promotion ya batu ba na promotion ya adoration pour clip na nga li auto yemina na bina filé batu ba mon générique soldat parce que na zambila mon nga na mona mbila na baki l'enfant d'un militaire le point mona mbila bon moi la président de la République à président de la République na esprit ngala mbila te na beta mas mundu gite arme te mais na zambila na esprit parce que père na nga mbil fille militaire malgré na yebi père na nga te moni nga père nga ku fatiga na 3 mois mais père na nga mbila bote abokola ba grand frère na nga ba grand sœur na ngai na yebi ka na mona mbila
on a profité de faire un encouragement na front kuna place ba la guerre pour na Congo zo kimia na est à Congo ba militaire tout force armée na biso tout FARDC na profité na pesa bango force pour na mwana bango moni donc na esprit militaire katinanga pour père nanga lembi nanga so yimo na suka moni père quoi monanga pendant 3 mois d'ailleurs na ce qu'on esprit wana si on a ba que tant que mbila tout ça makamale malembe moni tout ça ngana sala course na mujute bana kini yebingani na vivre parce qu'on a un poto lelo dans sa course nana pour monter à Lucas sa course na kin à Lucas sa maman ngada na bande ko sala ngo déjà avant moni lelo na comme na niveau musu na mo na comme quoi na ambition musu to ko boulé tout ça biloko na ba Amazon tout ça ba publicité na ba Amazon na ba Auchan moi maman na boulé fona ça ba publicité ce quoi bon na comme na millionnaire na minute mutanga wala ba cop ba mai kasi ma ba mo yelanga tas ko ngana sola ba cop bon yo ko ta na Amazon so artiste mo héros za na njili te ba artiste héros za na njili to bandal to selemba to bumbu to ngiringi to lemba alors rêver ba pour ba contrat ngana boulé na signer lelo alors lelo ngana na avance mususu ouais maman ngana boulé ba on peut ba o sala maman minya ka sala ko 5 ans passé c'est tout à fait normal de toi na course c'était chacun a sa vie na e o nzamba pesa na grâce na gloire tout ça malé mais toi envier te ngana za envier te. C'est ça. Voilà. Merci donc, Ezaki, message artiste et musicien Chouchou Mia, qui comprenez que nous sommes là en train de faire la promo. Le premier final, comprenez que nous sommes avec Chouchou Mia qui est donc en train de faire la promo de l'album Mesdames et Messieurs, donc Sacrifice. Ouais, dans Sacrifice, il y a titre, mesdames et messieurs, pas mal de chansons. Là, c'est générique Nancy Rumba. Bon, on a la chanson par rapport à Rumba, mais plus générique, ça fait 7. Donc, pas mal de chansons et puis ça générique, mesdames et messieurs. Donc, allez-y. Déjà, si donc, il y a une plateforme, il y a sur la téléchargement et surtout, dans la chaîne YouTube, il y a Chouchou Mia qui est beaucoup de toutes les 7. Mesdames et messieurs, donc, cette émission a pris ses musiques et tient à remercier encore une fois de plus celui qu'on appelle Maître Chris Cicéron Bakumba Bofa, Psaume 35, Mwanandaku. Donc merci à vous. Merci à 00243 Yaouli Moucheni, donc éternel code, le code mondial Yaouli Moucheni, le code de mon pays. Merci à vous. Et tu pensez peine à Tetendai, Maboko Bank, ya Mama Raker, Mama Rachel, Fouta, Tendai, et encore une fois les triplés poumons, c'est-à-dire Akanga Cristiano. Donc, Chancel Mbemba, les Diogo des milieux, Chancel Mbemba, triplé poumons, encore une fois, les 7 Congolais joueurs, c'est-à-dire Ouabotama Nakin, Ayobeta quart de finale dans la Ligue des Champions. C'est-à-dire Outane ba Est, ba province, tout ça, mais Yabotama Nakin. Oui, bien, on est. Ah, dans l'histoire. Chancel Mbemba l'international, merci à vous des milliers. Nebi qui est à travers Chouchou Mia qui et comme quoi. Merci à vous. Et encore une fois, tu pensez à Junior, donc mon ami Junior depuis Londres, Junior Kalambaye, donc merci à vous. Et encore une fois, notre ami Junior Mie, donc en train de suivre cette émission depuis Angleterre. Et merci à vous, merci comme ça aux nobles depuis Amiens, donc les nobles. Mon cher et ami Patrick, Eric, Kalombo, Yakalo. Merci à vous, Maître Garo. On est ensemble avec vous. Alors, Chouchou, Miyake, tous on a il y a Masolo, il y a Sacrifice. Dans Sacrifice, on a retrouvé Sunze Momoko Emeli Mutunanga, Guy Basket, Mokonzi Ade Continent, Soukana chanson. Guy Basket, on a personne à boire qui va payer l'âme, il y a Junior Kala, la Mondire. Maréchal Ligue Poison au Brésil et puis na bossanité Nick Cheta na Brésil. Il y a ça la promotion pour Nabiso. Il faut profiter na côté ba tunanga Juju la force tranquille. Maître Tito Mambimbi. Trésor Bakala aussi. Ouais, Vasco Mouyaya Escobar. Bato ba olinga pena mikolo Chouchou Mia faut oyape Brésil. Pour photo ki na ngombati. Mais Peggy Lams Rumba surprise ya Peggy Lams signé Peggy Lams ya Junior Kala la Mondire ndeko ya Eric Kala la famille Kala la pesi ba bonne guérison na papa Kala la Mamunzeba wana ba famille na ngai bazana na masina kuna na pesi ba beauté donc Guy Basset nzema to yembela ki titre to yembeli ezali courant et après nzema ba to c'est les équations courant voilà na ba non équation na bolingo na linga nani na pesa motema na moto na oya lingi kasi motema lingi te Guy Basket na lingi oya lingi kasi motema ezolinga nango yete motema mibalu motema mikotisa
eletisa kufa na electricité yanga bolingo ezokolingo budenga kaka ezalaki na yebaguna ngai te soki courant ezongi bana bayembaka courant ye gi basket nanga bimaki azongi na pokwa adongolinga po auti bajenda yo moko papa bana bomelanga moto gi basket amour à vie kote mosuku na lamusi ve bozi nabenga ta bayama ye bokotela ngai nabenga ta nene ya kelokelo engo nini yango nasali yo giyengo nabenga ta jani bakika kelora nelka nini yango nasali yo giyengo nabenga ta noli elindo yaya nalela na motema o nalela sheri nanga courant soki ezongi bana bayembaka courant ye gi basket nanga bimaki azongi na pokwa adongolinga po auti bajenda yo moko papa bana bomelanga moto gi basket amour à vie wana immortalisé ve grand-père bozi boziana voilà wana na iba misa nanga basali pe ba vocal wana titre nango courant ba mona onka wana na télévision nanga YouTube nanga Chouchou Miyaki officiel. Voilà, j'espère que cette très belle chanson a fait énormément plaisir à celui qu'on appelle Diesola. Diesola London. Diesola London. Depuis Château Rouge quoi. C'est-à-dire tous les rames Ramboloba qui donc a plus musique là t'as des corps. Diesola London. Faut ya apena plus là tapena ba tapona nga osala ngo ya na bi Diesola London. Ye mutu mo bien. Ye kuna na goti na ta 5 cartons. Tina ngo fele. Na pesi mbote na pesi pe Trésor Madrid, ya za na ba DJ Ken, ba Eddie Bolondo. Donc batnanga tout donc batnanga ngola qu'on a pesi mon mbote na Siki Fernando Magé na mona ikala quoi. Pesi mon mbote batnanga to ngola. Voilà, merci donc à Diesola London tozo zela ya papi Zola. Donc merci à vous. Ça dit te rappeler pe ba congolais tout, la communauté congolaise, ça dit to tinda rambongo na ba banque ko ekangaka ba identité. Pas Diesola, connexion qui m'a raté et puis quand on a identité. Donc Jean Château Rouge, tout ça la masolo, il y a transfert pas Diesola à London. Merci à vous. Alors Chouchou Miyaki, on dirait pandémie Covid-19, ça dit et bouleversé bino moi mouké par rapport à promotion. Dans quel sens? Net disque impeccable. Baba réaté, baba c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez moi déjà assurance moro boy au quoi attaquer via Covid-19 n'engeza ko perturber ma son na production et la promotion pardon. Bon, ngai na banaka album nanga depuis 2019. Na Jackie Bon na bimisa on kaka. Na Jackie Bon na bimisa on kaka po na monaki que disque ngo na rumel nango na bimisa on kaka. Na mona ouais, toze la corona aussi la jusqu'à quand. Tout bimisa so musique so eza bien bat c'est bien. Donc batata na banda ku ba yo on a félicité papa Hervé Ferrigo là. Et puis bimisa na sepela bimisa pena borne acoustique. Bat ba sepela nango avec pena moment corona ya confinement ku ya grave. Ça veut dire na moni ba héritier wata goga na bimisa album na bat tout ba bimisi to ba bimisa congolais. Donc na ko hésiter dans le ba ko po so bi o zela ti congolais. Nan viena. Na viena. Que l'on a on a tenu on a vu na yo ou bien tout ça mais le poser question na lobi na yo que on a vu na yo pour combat mais comme vous avez un problème nani na wata viena wata za viena nga grand frère nanga nga miyaki wata ko za viena nga non wata c'est mon collègue nga kuna un grand frère wata il y a 2 ans ah mais oui viena nga pour nous on nga ngane na rabu moi mbila ka moi bouye wata viena nga oh, on a un grand frère il y a 2 ans non. Oui, ça lui passe ma casse. Tout cela solo à sacrifice. Et na eu na lo baboué. Na mona que to bimisa album, de ba to ba bimisa na bango, to bimisa na musique congolaise. So ba to yo kango ba yo kango, mais nga sala ko ba yo kango. Na moi des fanatiques nga ba linga nga trop, nzamba sali grâce ba on peut ba yo kango ba sepel nango. Moi plaisir nga yango wana ba sepel nango ne ba continuer ko sepel ba partager ba boîte yo funga manango ba refunga manango. Batu ba continuer puis ka ko beta on ba pris album yana 8 yana 7 titres ti biso pe ba fungola biso kalate ki ni pe ba fungola bango partout ba consommer puis ba banda ko ba so consommer na bango donc ça va na boya na zela ka ko corona to ngolo ici là c'est ça voilà nanga pe na féliciter yo côté générique hein merci via réalisation un clip ça dit on a ba muskino te non on a ba ça pe ba boulot quand tu vas aller ça là-bas ça là-bas ça na ba gilenga ntebe et puis faut on a muskino na clip et puis ça mina na bled na Congo ça qu'on a kin Chris King na PC Mbote ali ça là et bien Chris King ta ça la clip sur un fond on dirait
image me te côté lié trop qualité image c'est-à-dire taba cri ça pendant la netro bara succès tout bien impacté mais image déjà et lobby tout te ba clip ba doit se pela on est côté mo boye la wana ya Tony mola yanguma ya Tony mosielwa mbembe ya Tony akoti ya panzi babile abana ye ya Tony akoti ya vimbi ya Tony mwasa wale ba obete mai aboya mai mwasa wale po sukola mai ya moto azokima mai po mwasa otubota na kini basukola ki mwa moto so mwasa wale ba benga mwasa wale esko azoboya ba bete mai ya to ba na générique ya bato ba osepela nango na ba osepela to sa promotion nango malembe ça augmente ça on les vire t'inquiète pas et ça mais aussi ngoza apena kini promotion c'est ngoza na Congo osala sur place tena okende parce que YouTube bimasika to yebi mais bato bazozela yo pe pour na promotion nango nazo kende kino que ça promotion bientôt là dans obino mo bobenga awa cimetière na bino teza cimetière te ba mise bela minene ba bobenga ngo cimetière te ngana la awa na bisa album na le programme les andeni pour na Congo bazo la promotion na okende bientôt là dans quelques jours dans na kinto préparer au moni nazara na batu na bureau na ba organisateur ba organiser ngai na père responsable ya na père de famille moni fona fanda pe bona na famille et puis na ba bureau na nga to vandi bo batu tout se consulter ka ba ah bon moment on mena okende vraiment pas seulement mais bimi fallait na kende kutu depuis mais le refrener ngai ba confinement tout ça qui n'a pas faut simplement des marches pour shopping des avantages sozo kende mo qui na quelle stratégie pour un sacrifice bon stratégie na nga na ki na conférence de presse et puis na présenter concert moko présentation album na nga na présenter ngona kin wana na salle moi munene na kin na ville wana et puis na zongi sa siège na nga quoi mon siège na nga na comment répéter na coulisses ba misia ba répéter coulisses mais na zongi sa siège na nga na zui grâce moi quelques instruments mususu ke kin au mon ndenge l'été comme nga pe na comme na dans 2 semaines kana lo bana na kin to vendre ce skoyo na groupe na kin to bana sko ko répéter banzembo mon nanga mo na banzembo belé maloba monsieur comme ki manga pe il faut to vendre bango siko to bana répéter to bana pe ça va concert et puis ba grandes vacances tout dans anakin na famille tout aux anakin donc na ba juillet donc bana ne na okende boye ti na ozonga miki le botam sous ti ba septembre donc na okepena kopema na vanda na installer kin UB siège na nga na victoire wana na ozonga sango na répéter na beta ba concert na kin na mo ba contrat na nga mike na beta o monsieur ko bakisama na ozonga grâce à nzambe yela nga partir kin mais na okepena na marteler promotion but ba bidé nga na mbila soldat na obuka na kuti na kina na kin na okena nga yango data lobi na kokena nga. Voilà. Alors, les choix de Serge Mabiala dans Featuring. Grand chanteur. Voilà. Fabrice Mouchiete, na José Péchango Mouchiete. Le couple Mouchiete, Serge Mabiala n'a joué pour na vie à battre pour na succès. Serge Mabiala n'a respecté. Le titre c'est encore La vie est belle. La vie est belle. RBK Bouquet, tu l'as belé à soutenir un peu trop. RBK Bouquet, tu es et puis que jeune bali, un jeune garçon qui a mais et puis à côté pendant les gars la paye là pena moskino on a 3200 €. Dis mais voilà dévoilant les lots on a là dans clip générique. On a sommé là en RBK Bouquet. Abi papa cadeau dans salon on sommé le cas moskino. Sommé là 3200 €. Et puis na kin ça yango il landing à ke tsango sur agence désolé atini on a kin. On va pièce wana. On a ba mise bele ba la tango. On a ba clip na ngo ebima. Ba landanga na pièce wana. On a ba pièce maîtrise ba pièce unique. Toi na on a aidé na Paris na Cyril Kina. Mais ba mission soupe ba jongo ba la balation dans ba clip au monde ngo bientôt. Donc ça veut dire mutu sko na mona cadeau na kopesa ba payati. Na tonto baba chiwana asa bato ke ba eda. Tena du titre. Ouais, tonto baba chi. Il y a ça de makanda couple béni par Dieu. Ouais. Il va te vendre pena banana comme poto on me pona akokata na mutu. Donc il fait tout pour moi. Donc mon il faut en gratitude. Parce que mutu soko edenga na ozum selo peka o ngana nango. Na beti faut bazwa nzimbo wana. Donc bazwa la vie ben na vite photo ça na Serge Mabiala parce que Serge Mabiala ali ba chanter o ngana na sepela na bango depuis maison mère. Et puis toi moi ba ligner à peu près photo kabona nesiko. Ah faut bon ndé bat ba linga nzimbo la vie est belle. Bat ba ko taka na chouchou miya ke officiel. Yo za idole na ye. Te na za idole netenga na idole Al Pacino. Mais na ça aza parmi ka ba idole nanga ma idole nanga ba Al Pacino ba fait ça mangwana ba fait Redi Amis ba fait Kester Rimenea comprendre nga ba idole nanga bangwana message Mabiala azaka muto asepelisa ngai asepelisa nga makasi dona mona grand chanteur quoi lobanete aleki ba mise bele ba tchatcha ba makelele bele grand chanteur na ba non
yaza vieux faut na valoriser l'album nanga faut na imba na benga pa ya studio to emini ba se pela nanze mama ka clip nango pe ezobima bientôt là la vie est belle la vie est ba belle kotaka na chouchou mia ke ba mona la vie est belle ezana ouais siko yo mo za fanatique ya nini na ba chanson na banzembo ouais ah bon ni so ba bana nanga même mikolo no linga nde bébé du ba to ba mona pe na ba statut na nzemba ontro na mango chancel me mazane tingume asila kasomote de golmate bembanioke de golmata bébé du ndoya papa Timeless Joyce ya Frezia bachi bois sayo basende bébé du Angel Mazel Tchabalia bébé du na Canada la police boya bosunga ngai non assistance à une personne en danger l'état peut qui ça yé parce qu'on a boire mon colonel dit capitaine mon papa on bébé goût bébé doux bébé doux na nzembo Cyril qui na foi Loufwa love na kene Loufwa love chouchou miyage na kene Loufwa love na goma ko kelela ba chagrin na goma ko teka ba maya miso na ba matanga na nzembo moboy ko lela bolingwa Cyril kina yana wala skona kena na los likelos ah ouais na kena bena Bordeaux bozongiselanga ornela mumpungu bozongiselanga leka bodi mumpungu bozongiselanga tonton bozongiselanga platini mawolo bozongiselanga DJ Mien bozongiselanga everybody la bozongiselanga Shirley bosei bozongiselanga Dienzambe na biso diembala bozongisela chouchou Olga baby bozongiselanga Zuluka Bwiku bozongiselanga Pichu mapesa Ivi mapesa bozongiselanga wala barumba c'est chouchou mais c'est les rumbistes faut beta parce qu'on a une toutes nos questions mais c'est les rumbistes pourquoi mais c'est les rumbistes na beta afrote ou afro nini ou afro Afrique ou afro Congo afro nini non mais on va commenter nous gars mais c'est les rumbistes mais c'est les rumbistes on a landé vraiment Yo kasero ngana imba déjà lelo ekonoka na lobi mvule konoka ye soko chelinga na sete na lobi lelo mvule konoka epanza makita bamandaka asi wenza bolingwa ngana yo te tombala esika na somba ka batandres na nga par kilo o matabisa ndenge nini komo leka mipiku nebele seke client oyo aza ya connaissance ya pamba te o Nations Unies lobito bomate mais chouchou zo bomanga nelengi bazotala pourquoi Godelo ma occupé c'est lui makila zo mona na miso o abilenge zo chola zo mona teye a sensibiliser bespo na nganya so ya nzoto chouchou we akomisinga kyol na bolingo na ye yango naza concentré kaka na ba faire na nga tonton natika kuluna na sala boutique na nga na point borna nga elongola ka chômage ye Bornanga, papito mbala, drananga elongola kamalili ye drananga, papito, voilà on y va combattre. Oui, merci chouchou, Miyake, mesdames et messieurs, donc encore une fois, tu pensez à tout puissant, Wadjeni Kabasu, conteneur à forme tout puissant Wadjeni. Merci à vous, merci encore une fois, Bestino. Bilele Yabei Kanto, donc Bestino Yabei, pardon Bestino. Bilele, merci à vous. Donc merci à mon ami Kennedy, donc Biembe, Kennedy Biembe, tous ensemble, Kirichombo, depuis le Congo, donc Kirichombo, Gelor Aleka, Lourdes de Paris, Djenga Cellulaire, Gianni Bakika, Freddy Fungula, donc tu passes na bino, vous êtes tellement ébélé pour les messieurs. Encore une fois, il y a 20 Masokolo, donc Youssouf. Mon cher ami, merci à vous. Donc, mesdames et messieurs, comprenez que nous sommes avec Chouchou. On est habité dans 6 titres, Oyo Betty. C'est-à-dire, nous avons une chanson presque tout. Mais, on a habité Chouchou Miyake. Dès à la rappeler, c'est mon bimi, la chanson mon phare. Il y a l'album quoi. D'après, vous préférez la chanson, bien que vous êtes fanatique, il y a Bébé Dou. Il y a Bébé Dou pour le moment. Pour le moment. Bébé Dou na Loufwa love. Pour le moment. Bon. Chanson phare, pour moi,
Pas de dans 2 mois. Dans 2 mois. Oui. On va découvrir pour lancer la promo. Na tindi ko continuer sa clip. Na ko kende pe kin na la promotion sous bien à marteler. Après batu ba moko ba jijango quoi. Ba ngana rolo ba te oboti ba na lo ba moi no mtoza millionnaire ou za lampiaker non. De ba bimiona ba nze mo tunga na salaire na am na travailler na motema na mobimba. Na travailler na bise énergie na ngana risquer na mati ba avion pour nous réaliser album wana ba aller et tout. Donc Nzambe nanga pe a exaucé et bimi mon comme album ya blague te hein ou ba te belé le ba comment ka single mon comme misine ka moi le roman comment mais nga bis album mon pe riche faut na mi kumisa so nga mi kumisité m'do kumisa nga te na féliciter par rapport il y a rythmique ba rythmique ouais ba rythmique pardon il y a on a recommandé ba tout ba kota na chouchou mi yake YouTube nanga ya li chouchou mi officiel ba s'abonner wana ba yo ka banzembo za wana rumba congolaise ekufa te mon musique congolaise ekufa te musique a Congo ezali toujours biso to ba relève ba to ba yo ka au Kansaloko, au Barumba, mais so yo qui montre, yo qui nzela mususu. Montre ce qu'il y a na mamsu, mais ça une adoration nzela mususu. Oui pas. Il y a bien un album. So ba fanatique musicien dans sa boulot, dans sa promotion. Il y a l'album parce qu'il y a ça senga qui a banana A plus musique voilà pourquoi donc toujours opportunité cordon alissa là ça dit besoin de lancer en go c'est ça avant ba tout bazoa et beaucoup on a bino le web soto yambi déjà beaucoup on a bino aux appels professionnels mamolo moni mutu foso o ya artiste photo sur la maman nzembo bien au lieu de mettre masola ba tout ça là ba polémique boy c'est bien bato balinga musique ba osepela na émission ba osepela na musique ya miyaki ba osepela pe na yo mais le to vendre la ka ba komba ba tout créer ba polémique non mais parce que ça fait plus de 1 mois depuis notre émission hein. Ah ouais merci quand on benga beto benga nos na ba Liège merci donc nga na zo itananga ouais na beke non jour ya mbamia ki pour na apus musique ezalaka na système moko ba gilenga ntebina le mafuta ba yebi soko yo vandi na kiti otango ozonga faut que ina mo eloko faut beta penali solo ngabe na kena déjà pas des missions déjà na kena déjà voilà donc merci voilà on habite ici pour remercier donc sur les plans artistiques remercier faut na remercier ba to soutenir remercier banani na album na to sur un album instrument bon tamso jupe de par-ci par-là oui à part ba ministère nga ba intervenir faut na remercier le bosso encore de ba cause na bango eti le quoi so bandi na na remercier JP Kiskiongo ah vient nga yi à salaire générique et puis na remercier Aristote mon Pierre ingénieur de son à salaire nga programmation sur na kin na remercier ingénieur studio bomoko na Ngiringiri na remercier Pablo Ngoma pe Tony Mbembe Tolin ba ingénieur ta venu ingénieur belé na remercier pe Juju Dicon na remercier Antimo les paroliers na remercier chanteur mo na tangete no kesa beta embele nga pe moi kier so na tangi ba longola l'idée na bango méchant fort na bombi moi bi na remercier ndeka Joe Fils ye pe chanteur mo tembe na et puis na remercier Lenny Bidens ouais PDG je suis un peu malade non na mona ba professionnel ya moni na sepelande mu photo fo bana fo bakola na poto Lenny Bidens merci Lenny Bidens merci pour l'encadrement et pour na coaching après na coach ouais très important na flatter normal mais au moniso ba talika banana affiche nanga o comprendre que c'est du professionnalisme so mu talika affiche nanga pamba comprendre que so tali ba norme balbum c'est bima bebinga na YouTube au mona na plateforme gâté au moni ngasko so ko na plateforme tout ba te ka musique au mona album sacrifice ça donc professionnalisme et mon travail au travail jusqu'aujourd'hui dans Lenny Bidens nous remercier à trop pour na pour ça pour et puis on a côté musique côté bateau ba musique ba moyen na bango bateau tout na embeli wana na remercier bango bateau tout ba embeli na remercier bon otanga ba kombola bango tout yaté mais bateau sou na embeli tout mais ba musique koleka bateau na embeli ba ali mais na remercier bateau tout o ba koyaka nanga surtout ndeko nanga wana frère nanga le lot pena fona loba atalinga aboité mais fona loba Chancel Mbemba père Eden père Owen père Harold il faut na remercier de konanga wana trop moni ozana spécial toi Michael Jackson et puis azapé azoko envio pété a sutugelo pété mais a croire kana talent moko boy moni te mazalo kuma Congo moni ya le kuma Congo le lomu to sa fierté Congo na mama foot na mama ballon a komisi Congo a te combat Congo le oti na quart de finale Ligue des Champions Chancel Mbemba nsamba continuer kozong c'est la ebele parce que a sali trop la carrière nanga pour ça la trois nera mbongo te bataka sa mbongo te conseil d'abord il y a mon émission a causé trop déjà na ebina déjà ah miake oloba mabe côté wana côté fallait pas faire ça na ebina mais excusez moi na il faut na loba ya mo ba vérité mais asa muto yo ke parmi bato pena ke ndena vani bina rola na lamungi na tonga
Donc, comprendre que na PC mbote, merci na kunzama continuer ko zong selaye, a continuer ko selaye belé a sela. Ba tout ba soutenir ya papi matala. Et puis les États-Unis ba Igor Makalamba, na PC mbote ba na PC Rachina Ibaka. Ya wana petite sœur na ngasala atika ngate quoi. Il faut boire Rachina Ibaka. Ah, il faut. Nasengi bon, il faut, excusez-moi, on a plus vu il faut, mais Nasengi, ou boire Rachina Ibaka. Comme on est Rachina Ibaka, petite sœur ya Serge Ibaka. Voilà, je te salue Rachina Ibaka. Rachina yo. Depuis Afrique du Sud. Non, il y a aux États-Unis. Depuis States quoi. À Miami, Miami. Voilà. Et puis Rachina Ibaka. Et puis na pensé na masalanga Didier Kossi depuis États-Unis. Ouais, et puis na pensé na Nadège Toula, la suédoise. On a batouana Babato va soutenir ton album. Merci na bango. Merci na tonton Baba Tchatika ngate banana bane album Otito Sisiango. Merci na RBK Dan Prodige qui encore Badbase belé Badien Tsuka et puis na bosati maman Maïmouna facile à garer. Et puis na pesi Cordi Mayunga na pesi Mbote na pesi bande ko nga tout o ba soutenir ngam tout na tangi bango te me bango ba mon album na remixer parce que tout le monde na bosani mutu te o bazara ngai ba ope na bosani na APK mutu mais tous toujours ensemble les familles together toujours. Ba tout bali ba contacter Chouchou Miyake, page officielle nanga Chouchou Miyake officiel, à Facebook, YouTube nanga Chouchou Miyake, Instagram nanga Chouchou Miyake. Donc Chouchou Miyake tout le monde en ezangai. À part vous savez pirate ba beta ngala wana ngate ngala beta t-shirt à pembe. Merci Chouchou Miyake. To komi na suka émission na yo. Merci na yo pe yo casserole. Voilà, nini otolobité. Tolobi tout tolobi tout boyene na sepeli po oteki ngai. To ça la promotion album journaliste phase à la boye. Continuez comme ça. Coco talon na bambouye matenga na beaucoup de gens m'ont posé. Donc bana poto tout le monde entier Europe mobimba ba tu va comprendre yo casserole ou ba comprendre que professionnel talent bo mama te dos aller déjà nzamba sungi na sepela jour na yoka ke okoma mboko. Merci. Et puis na pesi bandeko tout baza na Turquie. Na pesi bomboto na pesi papi kadiata na pesi mboto wana grand courage ya loba foya ko disciter na 100 personnes. Et puis si la skoni mbunza na pesi papi sapo but nana ba Mike Longange na pesi mbote. Ngape na pesi bomboto wana ba famille na ngai. Il na pesi ba tutu mboto ba baza na ba. Gail Tingi Mobutu donc ba tutu to na ba tebele na OK kuna na OK. Bogali bongongo na peso batu. Bogali pe na pesi pe mbote na pesi na ba tukuna na mboka Mamadou Touré Scram na pesi mbote. Merci. Voilà, merci. Et puis na pesa Voilà, merci encore une fois Rachina Ibaka. Merci à vous, Chancel Mbemba. Père Eden. 2010. Yemi Kolo Lokuma Congo. Motena lele Chancel Mbemba Lokuma Congo. Chancel Mbemba soldat abanga getumba te ba mbila. Akanga Cristiano. Akanga Cristiano Tala donc triple poumon. Et puis joueur a na Congo na makolongolo pe na limité na mososo. Ouais mais jouer congolais comme na niveau là. Voilà. Pour jouer tout na Congo. Merci Chouchou Miyake. Jouer ba uta na babeta wana muna ka na asa congolais naturalisé belge naturalisé français mais il naturalisé et congolais même tout congolais aujourd'hui attends on a passeport congolais. Merci à vous Chouchou Miyake. Mesdames et messieurs, donc continuez à savourer donc cette très belle chanson, encore une fois adoration, pourquoi pas montre et encore une fois courant donc Loufoalov Tembeli Cyril Kina. Et puis la vie est belle, bébé doux. La vie est belle, donc. Excusez-moi, on a pesi Kati Kamba na Nantes, Kati Kamba, non, on a pesi Mbote, Bois Noir. Il m'a réveillé dans le lobby Kati Kamba na Nantes. Voilà, merci à vous Chouchou Miyake. C'est la fin de cette émission. Merci à Alissa, le coordonnateur de cette émission. Guilain Ngantebe, merci à vous. Alain Mafuta, on est ensemble. Tu pensez encore une fois à Mike Kissiama, les Parisiens mystérieux. Et donc Mike Kassiama, Parisien mystérieux. Merci à vous, donc merci à Dero Loutou Exotique, Terre Tourne. Donc merci à vous encore une fois. Au déterrené Chikuna, donc tous ensemble, tous pensez comme ça donc à celui qu'on appelle donc Badbaza tellement et belé Batalibiso depuis partout. Donc c'est la fin de cette émission. Restez branchés. Tous pensez bien encore une fois Ricardo Zumbe Bogar. Ricardo Zumbe Bogar. Merci à vous. Donc Serve Mieko, Betch Kabouya, tous ensemble. Jerry Zinga, célèbre play. Encore une fois Guillaume Onokoko. C'est la fin de cette émission. Restez branchés sur donc la télé d'une longueur d'avance A+, 243. Captez-nous sur canal 30, mesdames et messieurs, na Bluesat. Et encore une fois, on est sur la TNT, na canal 118. Merci à Alissa, c'est la fin. Je vous retrouve tout prochainement. Merci. C'est la fin. Merci.